Donc Tantine Fanny Amila qui s'y pena qui a traître ya mboka na biso Congo. Osopa. Donc Tantine Fanny Amila qui s'y kaza pena traître ya mboka na biso Congo. Ya moni mamone yo simba souté. En tout cas na pamboli yo ndongo pesi biso pema balba me bimi nango banze mezo beta te à cause ya héritier Watanabe obimisa ki mi ange mi démon banze monango bimi parce que ba komi basi ya batu ba boyi bana bango ba bala héritier Watanabe nzambe apambola yo na pe mozo pesa biso pena héritier Watanabe koza nosa Tantine Macron a combien le mois ça fallait Tantine Macron yo fallait le comment soutenir Macron na est batu baluki miloko neso ba Macron ba imba kambango après kolongwa wana apesa meeting na ye allez Tantine bengi siko mwasi na ye nzene ba vance ko na bandal yebele basala après wana basala kasi cimenterit mama bitu atuka nzambe apambola yo ndeko kei ozonga peda le kimia parce que mboka wana ya France wana ba pede na ba pede bazobalisa basi na basi bazobalisa mibali na mibali bambwa bakomi kolia bana na biso ya ba 2 ans tozana kanda wana Niestu oyo pona fali ateki mboka. De vous retrouver à travers cette grande émission, la source de star qui passe sur votre chaîne Congo Source. Bonjour et bonsoir, fidèles abonnés du Congo Source. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous capter. En ces moments, oui, bonne fête à tous les moments du monde entier en général et de la République démocratique du Congo en particulier. La journée de la femme, moi, maman, moi, mon coin réflexion. Bonne fête à ma maman chérie Angèle Kalalama Kouni, maman Abota Bertela qui est en Toumabi. Joyeux anniversaire à Dani qui est mon petit frère propre. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Babi Abota Mané le 8 mars, moi et ma maman. Donc, Babi Bissonion sort, ça a toujours un parce que ma maman, elle est honneur pour la Babi. Un grand merci à un abonné mon néné à la Narabie sur Congo Source Arnaud de Massive le Njilo encore. Un grand merci à toi, pourquoi pas dire aussi un grand merci à ONG JDDC président Ced à la Mundeli depuis Paris. Babi, un grand merci à toi pour notre soutien, de soutenir Bisso de loin et de près. Un grand merci aussi à Normi Bobakanda. Je ne suis pas encore seule, je suis avec Héritier Wata avec lui de Solar Amarambo et Musique. Donc on a vu que l'autre fois on avait donc fini avec sur ma casse plutôt un message mon temps vous commenter attends que tu as un problème là bas si vous avez un problème ma bas beaucoup commenter rappeler moi madame pourquoi tu rappelles si na ba intimité ko finga ba biloko ba partie mon ko eza ba maman ba ninga et ça a vraiment bien été. Je suis avec lui Héritier Wata Boni. Ouais, Kimia ezali. Bonga makasi boy. Bana bana sala na prière na ngai. Héritier a prière ni wala. Merci beaucoup Héritier Watanabe Koza Nostra pour le magma et Andra Motona Tembe Koza Nostra. Dernier fils de Wenge otika na héritage ya Wenge ba otika lango pana yo. En tout cas na pamboli yo ndongo pesi biso pema balba me bimi nango banze mezo beta te. À cause de l'héritier Watanabe, obimisa ki mi ange, mi démon. Nze monango bimi parce que ba komi basi ya batu, ba boyi bana bango ba bala héritier Watanabe nzambe apambola yo na pe mozo pesa biso pena héritier Watanabe koza nosa. Kumbama na yo, netola mana yo, pulga, la magma et un droit dernier fils mutatika de héritage ya Wenge. Tous les deux, BCBG et Maison Mère. Koumama héritier Watanabe Kozanosa. Quand Wenge BCBG Maison Mère na prière, en bon Wenge tona ezate. Prière en ponika de Wenge. Merci beaucoup, en tout cas un grand merci. D'abord abonné nyonso ya Congo Succès. En tout cas, vous s'abonner à la chaîne Oyo. Tu peux savoir des informations vraies kaka et ndenge zala nango. Mais
Ba wengo tuninga miki wana. Te ba wenga miki tenabi parce que tu as dit que héritier na prière na yo to zaka na prière na yo moko to sala. Obi que non héritier dernier fils ya wenge. Otangi wenge to BCBG otangi wenge maison mère mais wenge toneza wenge ya muke toneza ba pépinière ezala ko ACK Bandal. Na njili pe zali na kimanteke ezali na maluko ezali ba sous-tension ba on ba extension voilà. Donc wenge tona wenge référence ya fait nanga kumuma na chante mwana njili ya tongo ya mukila kala. Je vous salue loi donc mon peno classé Adolphe pena na ba wenge moko ya mikie ba wenge moko bimi na ba atayo moko penza bazalaka bango oui Adolphe a chanteur chanteur te Adolphe Dobingue ça va chanteur te ayaka na wenge alaksaka ba bilamba vraiment Adolphe a chanteur Vous avez Adolphe hérité. Hérité, tu as dit que Babeta, yo pose wa kimia. Babeta nga pana. Ngana mwana wenge. Naza changwe en plus mwana wenge. Au sala sport, ndoza wana. Sala sport. Ngaza mwana wenge. On a makasi no nzoto. Oh. Ngana mwana wenge. Sore hier au défendre. Ah ba toi beta ba sportif. Ndengwana. Wa fola tuna ya takabi. Héritier Wata, parlons d'abord de l'album de Wata Nabé, où il a sorti au mois de mars. Ma maison déroulée, tout ça assure pour tous les dynasties le 3 mars, tout le monde a été. Balakation, est-ce qu'il y a Wata Pé, vous allez confirmer? Concile sera dynastie, il faut le voir dinakuiti. Moi je suis pas là na makamba dina kwiti wana na ebeza dynastie na ebite keza dina kwiti donc na ebite ya binope et vous avez toujours kaka le 30 mars to voilà donc les 30 de ce mois comme chemin de la gloire aux obima déjà bon ça va faire ça sur makamka ndenge zalaka to ka ba chanson moko éducatif ba chanson moko pire banzembo za te que non oyo ka ka pa na moto Baba na moto. Na s'intéresse qui muta banzembo inspirant nango esila nango. Banzembo nino yo kapaba na moto. Ba formule 7. Fallait pour passer à Binoni. Pour former 7 en vrai dire en réalité ezo bêta. Dans ce côté lelo yo na ba terrasse, côté na ba boîte, côté na ba partout. Elle na bisiko ezangité. Mais et ça moi patient, tombolo ba former 7 monotonie, tombolo ba former 7 ezo bêta boye ça la boye. Na bité bolo ba ngo parce que boyina mutu to boloba ngo vraiment ils arrivent tumba eza ko inate omoni mungunya congolais azaka congolais yemoko donc Fally donc tantine Fanny amila kisi pena ke aza traître ya mboka na biso Congo oso pas donc tantine Fanny amila kisi kaza pena traître ya mboka na biso Congo yango moni mamone yo simba soute comment la pays qu'on Grèce on va dire agresser biso bandeko na biso na Goma paix à son âme ba français ba makambo wana tantine Macron combien le moi ça Fally tantine Macron yo Fally le comment soutenir Macron bon est-ce que Fally soutenir Macron to Fally ezaka que musicien ba ebani na président est-ce que eza mabe soki Fally peut-être kaza pembeni ya Macron to bomonyango mabe na ndenge nini donc yo sikoyo so ba bo mangai aux d'accord nango. Mais Macron par le bas qui a le crise économique ya RDC au Tchabangote Europe et donc si je comprends bien le quoi Fally aboma papa na maman na ye yanga ça na souci ya batute mais héritier maman bitu ba bon séjour na Paris koto zali kuno vani pena ki toko makasi otambo na Air France aux na première classe. Maman Bitou, là où tu es, Vanda Penada le calme. Maman Nabiso, Maman Bitou, Maman Bota hérité Watanabe. Biso to boma ba maman te, to boma ba papa te, to lia rabatu te, to comme ça va tu bambinzo te, car nenge zalara, to comme ça va tu bangolo te. On comprend? Donc Fally à la kisike aza pena très ya mboka na biso Congo. On se comprend? Mboka na biso tuzana passe. Ba crise ils ont quota agressivité na est bato baluki miloko nyonso bamacro bayimaka mbango après kolongwa wana apesa meeting na ye ale tantine abengi siko mwasi na ye nzene bavana siko na bandal yebele basalaka après wana basala kasi cimenterit la mwasi na ye ma Brigitte yo siko popesa sous pesanga komba ya mwana Macron
Mako abota. Mako abota te. Pas bête encore na Fali. Mère aza moi mukolo. Fali apekisa mako abota te. Ah, tous à sérieux. Je vous dis la vérité. Fali apekisa Macron abota te. Par rapport à nini Fali aza nani et pas à Emmanuel Macron. Kasi bango na bango kasi bayeba ni babiloko na bango wana ti. Au monte kena bimaki alobi alobi na oza vérité. Bali Fali ya bala Fali alingi ye. Vraiment. Fali commissaire moi sinaye. Tuna masa nanga no. L'angiloise. Aux Européens, bah il biloko tout. Arnaud Massive. Oui oui. Aux Européens, les années. Au moni tous arabes. Vraiment. Ce qui biso peuple congolais, peuple quinois, to comme la kanda. C'est parce que artistes et musiciens au bazo comprendre bazo soutenir M23 à Rwanda. C'est vrai hein. To se penango te. Fali lelo abengsi moi sinaye pour fata bengsaki makonte. Ah, papa. Macron a 22 heures. Oh, Fatina Macron. Macron a 22 heures. Ouais, fallait ce qu'on lui colle pour moi, on a un bouton de Bapumba. 22 heures, l'aéroport, un hélicoptère. Ayazi Macron Baki. Habite Baki, on a Kuna, fait ça dans ma cam. Manik pas habit fallait à international, moi, cocaté, comme ça, fallait à Sali. Manik, c'est folle. Manik, Moutassa Bombe. Bon, Manik, à la mout. Moutakoseli Sindi Makambo, 5 sous pardon. Bon, Manika Zamout. Manika Moutouta. Et ça a bien passé. Ce qui est héritier Watanabe Moutakuta qui est président, est-ce qu'il y a un jour modèle pour héritier Watanabe Azarana, personne vivant, n'a pas personne responsable. Le gars a Vital Kamere, les pacificateurs, je salue pas ça. Le gars a Benzema, héritier Banao comme sa photo, n'a pas président au bazar normal. Banda kala banda tongo Macron za normal Macron za normal boy muto bota raté oyi moi ça za nda gwa ke muta tangisa yi moi bota zata ba bota rata pani abika beta na Fali lelo yo ba golo ba bike non ba tikeli bino espace bo bimisa l'album La gloire de Nini Chemin de la gloire. Chemin de la gloire oui. Dans le mois de mars Batikeli Bino Nzela pour oser moyen à Robeta quand même c'est une bonne idée pour telle que sur Bimisi bien sur la fois peut-être beaucoup plus moi qu'au final au moins le problème c'est quoi au moins chemin de la gloire et koya yebo kabia chemin de la gloire le koya pona ko vanisa ce que l'album ozala makelele banzembo ozala be sanité ezo sens ko na nzela donc faire ko la ba ngobimisa pona za dina kwiti album ma vétéran te aba ngobimisa te ebi ke non attend nga na ngobimisa na sunga na pe bandeko na ngomisa ba beta tani kazo sunga na bino pro beta faire sunga héritier Watanabe dernier fils Mouta hérité Wenge BCBG maison mère Mouta hérité on s'est hérité Watanabe Mouta hérité Wenge donc Wenge wana faire yemo ayebi vera bisa mukuse wana ayebi ozo pas Mouta hérité Wenge wana c'est hérité Watanabe Babi peut faire rigolo azam chanteur ya liboso ya oyemba makasi na mboka na biso répéter bokanti di komona génération na bango azanani chanteur ya liboso ya yebi ko yemba makasi la génération ba jamaïcain bato ba melaka diamba voilà normal te si to c'est pénal normal peut-être aussi Wata tozui Ferrego là tozui Fali pour passer sur nos trois chanteurs plutôt bazo kotanga ka Falite abomela bino nani kotanga ka Falite Fali c'est tantine Ozo comprendre kotanga Falite moi mon cœur na kozonga tu peux ça boquer tu raison hein Tati Ferrari tu peux ça boquer tu raison boquet tu as raison donc tous on mon cœur hein tu te na biso pe Ferrego là les padres hein azana est bon chanteur abi ko yemba parce que loko bomaka ye kwiti mutamela cantine diamba na journée OK répéter otindi lunga na RTG babomi ye ba misema muki artiste comédien Fabrikas babomi lunga kwa ikao Fabrikas artiste comédien
Bon, on a été mis au classement Mazembe. Comment on a été? Mais tout à fait normal. En tout cas, pardon aux commentaires. Pardon. Nous, les Congolais, tu as une vérité. Le col a fallu, à ce qui moi cinéma, à quoi qu'il y a une bandale. À qui met la Castel. Toi, septembre, excusez-moi, dans cette publicité. Dans cette publicité, à qui met la bière. C'est toi, septembre. Toi, septembre. Et on a cadre à loisir. Loisir. Non, non. Peuple congolais, au hasard na kanda, oh il dit que moko etambola te. Tu as de la raison mata kaka. Chaque jour, aucun a wenze messa, va te kana prix na bango. On s'en parle. Côté 1000 francs, côté 1200, côté 1500. So bat basa mamwana ba français, ba américain. Héritier Watanabe est un artiste très intelligent. Aboy kokota na babuzo ba oyo. Vraiment. Kwa za raming na ba Vital Kamerhe, za raming na ba Trésor Mputu, tout remare ya Gaga mwana njili. Ba boza loko. Bino boza loko parce que bozo tamba. Nandimina za nanga loko mena bo papa na mama te. Non lembo nanga. Na za nanga loko mena bo papa na mama te. Non lembo nanga. Est-ce papa na puta kufa? Mais tous les bateaux, il faut que maman la puta kufa. Est-ce que vous avez la sûr quand vous pouvez avoir des informations, vous pouvez est-ce que vous avez vraiment sûr parce que tous les bateaux, et vous avez la qui peut nous tenir pour moi pas quoi pas kufi. Mais les le bateau qu'il fallait pour me papa na maman n'est pas Babiloko oyo. Biso tu as chroniqueur. Vous comprenez? Faut t'expliquer bateau clair. Vous comprenez? Tu comme la kanda pour ani parce que vous avez commis trop. Vous avez commis. Tala banzemo bimi, balbum longa bimi, elle a marché. Et ben tala banda ko ani. Place benanga va na papa na ba parents nanga. Na ka so nze mora so ki my day. Hein? Bibi, malili langa. Devant mes parents, na ka nze mwana. Non. Yoka ba gombe na gombe, yoka ba la croyante, ba chanson éducatif le quoi libala. Yoka ba au pur ya Kofi Olomide na waze. Ba vétéran, wala bukana nazo. Ah, wala ba vétéran, wala nzemba yoka raté. Wala ba vena zo ba vétéran, ba kombe ba vétéran. Yango mosko de mukuse wana asuki, aba sangisa misa maison mère. Au moins la coste. Il vient à Beni. Ba témo na liboso. Il vient à Yebi. J'y vais accepter qu'il ou on va pas accepter qu'il héritier dernier fils il y a tous les deux wenge d'abord ceux qui si wana bo clôturer il y a ça héritage il y a BCBG na maison mère bala bon moi na mi balé na mi satunde nan ah moi na mi balé ya wenge na moi na mi maka ne pas héritier dans la team wata on va dire ko miyembe njilwa ata ba bill te yo que directement et pas héritier Watanabe. Pourquoi ba tika bill animateur. Bonsoir za animateur. Ngo ba kaza mona wenge te. Yé pas manka père na ndenga mabe. Amaka père na ndenga mabe. Écoute Kimi dynastie. Barno massif ba bien ba jiko. Ba do la manka we ranson mingi boye bimisa ba vérité mo boye siko yo lobi ka manka père est-ce que bill quelqu'un manka père. Amaka père na ndenga mabe. Amankai. Ok boyo lokolo c'est ça. Et ça la biso mabe. To sepe na ngote. Ndepe to sepe na mfala ça na Macron. Vous comprenez? Voilà. Un président de la République. Il y a la République française. Oui, ma belle Likambo. Oui, ben oui. Je suis congolais. Fona silikana eloko yo. Olongwe opesi meeting na président biso mboka na ba communauté. Président mboka na biso. Ya. Na mwana kutu ya deza ba tika sambla ko papa na yebi comme président mboka na biso te. Bongo na président mboka na biso. Dans des mboka ezo kendele ndebe na comme Mama Bitou ba bon séjour là où que vous êtes. Na Paris France. Mama Bitou en tout cas nzambe apambola yo ndeko kei ozonga pe dans l'équimia parce que mboka wana France wana ba pede bazobalisa basi na basi bazobalisa mibali na mibali bambwa bakomi kolia bana na biso ya ba 2 ans toza na kanda wana nyestu oyo pona fali ateki mboka yena Martin Fayulu Baki sous Martin Fayulu
Fallait pour pas mboka passe bana déjà kala zaki na kati sa mboka te comment ça fait tibini bolibo na ko diembela kana na epa ya Fally pour to ko diembela Fally président na biso comment les Félix Tshisekedi na rappelé voilà na yo ka beto matama comment les président Félix na yo ka beto matama o na yo ka ya mwana yo ka beto matama na yo ka beto matama pour mo ke bonga la ngote dollar ezo mata de temps na tezo mata kaka to nyeta masang loko akaya dans quelques temps to supporter nan to supporter kaka to supporter no ka mi to nyeta masang loko akaya passe pema t'as déchiré rançon Jantini Ngobila il a fait retourner chômage na ville province de Kinshasa et Mati il a fait détruire abuki babiloko batu bana wana bazaki bakuluna bakena otekala bakapela bakena otekala bakimbuta siko bazongi bandaku na bango basimani machete tobete mo maboko wata na mono za kanda ya dollar to ya Fally pour pendant Macron nazo kompote kanda ya ya naza na kanda ya Tantine Fanny PD muta BBC batu nyonso Guess Mawete akoma mwana mwasi ozui nani ba Robino Mundibu akoma mwana mwasi ozui Mike Kalambai mwasi na kima ye ozui ve na ngao ya nani Emilia mama na biso akima ye yo bana mwasi 6 mois obetaka mwasi te papa nga Mike Kalambai pe azara PD kasi yeba ko tabilo ba ngoti yeba ko tabilo ba ngoti Mike Kalambai ba oui Mike Kalambai kasi yeba ko tabilo ba ngoti ozi ba papi mboma ko neto yo ka mwanda me Mike Kalambai kasi yeba ko tabilo PD yeba ko tabilo ba ka sa tu ya majabu wana basa Mike Kalambai so héritage au télémele loko mais héritier chez Mike Kalambai muto ozo ngolele obimisa vérité na ye na héritier ce sont des pires toyebaki non basa ba pire te toyebaki yango te parce que loka to comprendre ngo yango ce ko cause no sala pour que le magma et ando moto na témérité otana be cause no ce ko tozali rumela na yo lelo ce qui ba proposer comme appelé warrior na okate mission ya ngala koma warrior ngai nakoma wangila ngala koma wangila nga ndiko zangisingelo ko lobe nakoma wangila ngala koma wangila batu bakoma bapede tese mena jana mena pena na etolo mona ngana etolo mona nga vraiment mais bino spiritas bonité spiritas boza moi c'est faire rigolo derrière ça bête qui déjà c'est par rapport ya c'est na mama kisi wana mama be wana mama kisi toi na c'est na marambo wana mama kisi te na kam ki ba considérer bino papa président bien de faire rigolo considérer ba gaulois tout moi uti ko beta moi tatouage ya ba gaulois et ça que moi bien est-ce que bino pe mo comme si bozo opportunité na ke héritier beta pe moi tatouage comme spiritas kasi saliti nata bani abeta on a ni na loboko na lokolo to abeta on héritier c'est responsable on est faire abeta bloc on a irresponsable mutadiamba héritier na ba tatouage te na nzoto même pas héritier tanzela en 2006 na 4 zénith atanzela na mutuna ye 2006 c'est toi héritier na koli parce que héritier na comme j'ai 17 ans ayi non papa c'est pas des trucs à faire pour toi tu es responsable yango héritier tika dans bateau ça beta ba mission ça beta ba tatouage ce sont des irresponsables diamba c'est ça la basa bisa ça moto ilunga kufi ala kwa ngaza na masivi lenjilo na qu'est-ce que boye masa nga so ba tambola boye mais bato boluka nga wana place boluka nga botindela nga ba convocation bokende koyebisa Tantine Fanny abomi Congo pourquoi yena Macron comme si Macron moi si na ye c'est confirmé ameme pe na bandal babi bandal c'est Paris bon bino na njili toza na njili bozani njili bat esprit dans bandal et to banda kotinda bat na mikili biso njili so moni bat na poto mutani boso ke na mikili bana njili changunde makako zonga pe bote to kangie pe nzela ozonga nzela ni petit partout au Brazzaville au Sambwet papa alekao moi ça fallu à l'écart pape alekao
Il y avait sur moi ça fallait. Ou que c'est bazar monde. On va la fallait toi moi ça fallait. Bazar monde moko, ya bête. Oh, fallait pas bête ka, fallait pas bête. Ah donc pape moi ça fallait. Non, fallait, alors quoi papi mboma ba bête ka ye pas bête. Ah OK. Et soir abino ata ba benga bandal séparé ah. Et soit kate chamune. Au moins ba chofa tu basala na chamwa. Oh basala banzela ba chauffeur wala tu bana cham. Ozo fa ba mesala de momo na libanda wana ba kota ba forme na bana cham. Ozo fa do chamune tanga pena ma mutu aboya ngo kutazati. Wera ye na njia abeta la Sainte Thérèse. Abi asaba ndimi yote se kwa misente. Papa Wemba ekuma na lobango paix à son âme. Donc voilà. T'as déchiré ensemble et ça moi ba nungu tu es bien kalongwaka akendaka sali orchestre na ye mais tu es comment na concert t'as déchiré ensemble tu éviter kozonga ne pe ça na pe bien sur azongi na. Bon moni mututu azaka leader te. Tu vois? Mututu azaka leader te. Batade bakendaki te bola te pesa kenda yeba na akute. Ozo comprendre. Tade ça zongi maison mère. Na ko apprécier ngo makasi. Azonga na palais. Sera sous formation makasi après la team Wata. Comment Olivier tena vani la team Wata. Donc azongi na palais sous formation makasi après pas la team Wata. La team Wata c'est bino format na bino te. Bozora de bato baza déjà formé. Non, aya kuna na ba wera informé a formé sous makasi après est-ce que a région a jeune biso na maison na la team Wata. Et là on est spécial eza kuna otade a rejoindre. A repe au sala pe makam na epe ola ya sous la team Wata. Moi te bozo. Tade a comment senga ba shimboki na nzela, tade a comment madama amela ba se 4 tete mais ba se 8 tale te comprendre été ata mon pantalon moko bizarre on se comprend siko azonga maison mais soit azu formation ceux qui sont ba réformer les sous temps est-ce que la team Wata to pese makam nengo donc to ko chata de so to bi tade na wenge maison mais azalo la donc père son nom Babia Chokoro azalo ka Babia Chokoro neta longa quartier latin tale la maison mais à cause appel à Jacques azalo ka Babia Chokoro à cause appel à Jacques baja wana toi père son nom to fini de lobika après de parler la quartier latin to comment ko réparer ko remarquer plutôt mais à comment on met la babiamba babio mo donc à se retrouver donc on va peut-être tade pas se retrouver dans la maison mais à se retrouver donc tade de montre que les bazalo rola Babia Chokoro ba quartier latin de azonga maison mais ce qui va réformer les sous tant à la team Wata azima kamuna OK Wata message ya fin pour na ba spiritas nyonso bozo bomisa nini à part le 30 mars sortie officielle album Chemin de la Gloire et puis aussi un numéro de contact na ba on a besoin ko lukayo et puis message ya fin pour na mboka na biso pour beti pena c'était na mboka ka mboka ça le peut vraiment passer ni koleka. Merci beaucoup donc un grand merci na yo nengo au Singata na sur la chaîne ya Congo Success et puis na mona caméra si ma caméra tu as toujours la caméra les plus beau monde l'homme ya plus belle hein ma femme est belle car nengo zalara donc ba spiritas tout ba yebi déjà donc kalamingi ta la to beta flash moko bo mais les 30 juin les 30 mars c'est la chemin de la gloire parce que banzembo ça ya ba sanité ba bibi o banani yango te banzembo loka ba gombe na gombe o betaki na miange mi demo to koyo ka ndenge zalaka en tout cas na kosisa nengo te funa sa sous prière na ngai merci héritier Wata nengo batela nga na émission oyo opesi ngai pemo opesi ngai pe souffle ya koloba yono ozobatela ndaku na ngai ozobatela pe libotela nga mobimba ozobatela pe Kongo mobimba olingi te bapede bakota na mboka na biso merci loko obimisi pe na fali na miroir azaka mwasi ya Macron en tout cas esali pena bien kaka ndenge ezalaka parce que balosambo na yo yango esali bien tika nzambe apambola yo ndenge ozobatela biso baspiritas nyonso kimia ezala na yo na remercie bana nyonso ya kulwa kimbuta na remercie banjilo nyonso mpona succès na bino en tout cas eyosalanga mpena kitoko makasi bino bato bozolukanga botinelanga baconvocation botinelanga bavoice enfin boluka ngai boke pa tantine Fanny ayelongola bamise na ye nyonso bayebi koyemba te na kosenga pena parada bolimbisa ebele epa avelanga Tony Koko kobengisa su bamise ya Fanny na baémission te. C'est quoi ça? Quelle nuance? Fali Poupa, PD,
Moi si à Macron, bengana ba mission na onyoso, to lingote na mboka na biso Congo. Makambo ko sila boete, to continuer ngo tina suka. Pour me contacter, plus de 41 ya Willy Moucheni ko da mboka 85 40 096. So benga photo ça l'émission. Mais so benga nde botine langa ba convocation, okozonga te ngana changwa. Mwana changu bokokanga te. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. C'était là votre belle et bien émission, La Source de Stars. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention soutenue. Merci à Arnaud Masséville, Njilwa Babi. Un grand merci aussi à Normin Bouakanda depuis Paris. Un grand merci aussi à ONG JDCC Babi. Il y a président Ced. Donc, comme l'équipe m'a cassé, il faut l'attendre. Ced Siamundele depuis Paris. Bien, merci à toi. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, même chaîne, avec un nouveau numéro. Un grand merci aussi à notre boss, Gérès Mboni, et puis à notre cordon RDK Bamba. Yartar Kabir, toujours derrière la caméra. On se retrouve prochainement.